mbote na bino lelo tokoyekola ona na lingala babengaka mosimbo to esimbamaka. Moni tantobi esimbamaka elakisi eloko oyo ekoki kosimbama. Eloko ekoki kosimbama elakisi eloko oyo yo oyo okoki kosimba. Okoki kosimba yango tokobenga yango esimbamaka to te mosimbo. Na wana linga mosimbo. Eloko nyonso ko simba bik ezali mosimbo. Okoki kosimba mai ezali mosimbo. Okoki kosimba sukali ezali mosimbo. Eloko nyonso oyo okoki kosimba ezali mosimbo. Mais esuika wana kosimba te. Ezali pe eloko mosusu oyo ekoki koyoka masolo. Eloko oyo ekoki koyokama solo. So koyi koyoka solo nango ezali mosimbo. Neti malasi to tango mama za kolamba oyoki solo elakisike oyo ezoyela yo wana eza mosimbo po oyoki solo nango. Mingi ezalaka nini milinga oya kunyanya. Ezali pe ya ndelo misatu ezali eloko oyo ekoki kotutana na eloko mosusu. Soki pe ekoki kotutana omoneti tobaki mai ekoki kotutana na poso na ya nzoto tango za kosukola to yo moko mutu okoki kotutana na nzete. Eloko bake nzete ezali mosimbo, yo pe ozali mosimbo, bozali misimbo. Donc eloko nyonso na mokili oyo ekoki kosimbama to ekoki koyoka masolo to ekoki kotutana ezali mosimbo. Ezala misimbo mosusu tokomona yango te kasi tokoyoka ya neti mopepe. Tant mosusu mopepe ezali boye mais tozomona yango te kasi ezali. Elakisi ezali nini mosimbo po eza kotuta ekoki kotuta poso na yo ya nzoto. Donc nyonso wana ezali misimbo. Tokomona te ezana biloko mosusu na mokili ekoki kozala tant mosusu mosimbo te mais wana tokoki kolanga mbala sima kasi ko tant tokopusa na pina na classe siko to tanga ke eloko nyonso oyo ekoki kosimbama ezali mosimbo. Mosimbo na français babengaka yango mosimbo na français ezali matière. Donc tant que matière na tout ce qui est matière na linga ezali mosimbo. La matière c'est tout ce qu'on peut toucher, on peut sentir. Nyonso wana ezali mosimbo. Donc tokangi mosimbo. Sikoyo mosimbo ezaka na ndenge ekutana makana mokili na ndenge misato. Tokoki kozala na ekoki komona na ndenge ezali eloko ya makasi. Par exemple ndakisa soko ozwi libende eza mosimbo eza makasi. Soko ozwi bikedi eza makasi. Soko ozwi mungwa eza makasi. Tokoki pe kozala na molinga. Omoni soko ozo pelisa opelisi mota makala to ya bakoni omona milinga ezokende. Milinga wana eza pe mosimbo po okoki kosimba yango to okoki kosalela yango eloko. Donc molito tango ozotokisa mai omona pe milinga ezokende. Milinga wana eza mosimbo eza eloko. Lolenge ya suka ezali bo mai. Bo mai yango moko eza kwa bo mai omoni mai ndenge ezali ezotiola eza mai. Mafuta pe eza lokola bo mai to masanga tango tomelaka eza mai. Donc nyonso wana ezali pe misimbo. Donc tokoki bate oyo misato ezali bizalela
ya mosimbo. Bizalela ya mosimbo elakisi ndenge tokoki kokutana na mosimbo na mokili. Tokoki kokutana na yango eza eloko makasi, tokoki kokutana na yango eza molinga, tokoki kokutana na yango eza bomai. Na français, pendant ba bizalela ya mosimbo, na français babaka les états de la matière. Les états de la matière, eza nini makasi na français eza nini solide. Donc makasi na français ezali solide. Molinga na français ezali gaz. Bomai na français ezali liquide. Donc, les états de la matière, on a 3 types d'états de la matière: solide, gazeux et liquide. Makasi, molinga, to bomai. Donc, awa, to yekoli mosimbo, to rebete mosimbo ezali eloko nyonso oyo, ekoki ko simbama, ekoki ko yoka masolo, to ekoki ko tutana na eloko mosusu. Ezaka na ndenge, to bizalela na yango, to ndenge to yoko kutana na yango na mokili, eza misato, to yoko kutana na yango ya na ndenge eza makasi, na ndenge ya molinga, to na ndenge ya bomai. Ok. Sikoyo na lite ya oyo ezolanda, tokomona ndenge nini mosimbo moko ekoki kobongwa na bizalela. Ok.